l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Page 140, 173e cantique. Amen, peuple de Dieu. Amen, Libota. Nous allons passer à la phase suivante de ce culte, la phase des témoignages. Les frères, toi chez les sœurs. Amen, Libota. Napenda kumisinda mbele kwa asaili lona Libota na ngai. Touti na province ya kwangu na beta zege bangobole bakota na mboka na biso. Tango bakoti biso bayebise biso teme bayebike biso toza bato baluka. Tango bakoti batu babandi kokima ngai moya kokima ezalaki te na yo lataka molimo na esi nsambe ngai na miso na misumela omona te. Soki mabe so ya alakisanga na yo la na butu na molesa grandeur aye liboso na ngai. Ayebisi ngai kopanga eloko te na sala yo elongo mpe na osala bino elongo. Ntango na ye kokoma wana ntongo etani 6e sasa ye kosala na deplace. Ntango na deplace batikali okoma na ndako oyo ngai nazali babomi bato nyonso. Kote nakei lisu na nzela baye kobimela ngai. Balobi bantilope oyo tooluka bango eyo. Ngai nayebisi nzambe na mokano ekosala mpo na ngai. Mbala moko loyembo ekiteli ngai. Telema ngenga nzambi pole yei. Ntango nayembi yango nasilisi. Mbala moko na moi lumiere ekiteli ngai ya makasi. Bakomi kosala deba. Yoka ngai ye musala obime yo ozotindaka ngai yoka ngai ye. Babimakilani eza recherche bandeko. Na yo omona l'homme de Dieu. Ayo osimba ngai na loboko. Lumiere makasi engeni kati na ngai. Abandi komema ngai. Ayo atiki ngai tina permanence ya basali. Ntango akomi na permanence alati basali. Basali bayebisi ngai ser. Soki yo okufi biso totiki liloba. Mabe ekomela yo te elongo na libota na yo. Na ntango lisu l'homme de Dieu apesi bango vision. Abanga eloko te na sala ye elongo na otika bango te bandeko. Ntango elobami bongo. Libota na ngai lelo tobikisami na nsima l'homme de Dieu. Nazali na foto te mabele te. Yo tozala assurance ya foto. Olongola kondima ozosala erreur. Nazalaki na foto te mabele te ji te na kondima na ngai yango ebikisi ngai. Lelo na libota na ngai tobimi tokomi na nivo ya kili yango nakumisi mwana na nzambe amene. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'internet depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur internet pour ne parler que du bien de la Sainte Église et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.